Opinion no pas na ba musicien ba misus ba on Irlande sandeng comme que ba Rami, ba Bruce, ba Emmanuel tout ça. Pour na yo ba aventurer, ba sérieux, ba escroc parce que mingi ba jeune musicien surtout ba frère ba aventurer mingi opinion no pour na ba frère musicien na Irlande sandeng. Bonsoir bandeko bandingami ndenge tsolobaki tozongi susu na émission na biso oyo tobengi dans les profondeurs. C'est moi ndeko na bino leki na bino mwana na bino John Lando. Tozongi susu lelo na émission oyo tobengi dans les profondeurs oyo bisika tozo fanda na bandeko na biso oyo bazali intégré na kati communauté. Ouais, lelo tozongi susu na ndeko na biso musicien oyo tobengi na kombo ya Akilas Kalemba. Batu mingi boyebi mingi par rapport à ba émission na biso ya Madiabu to salara bisika to sekisa bino bisika ne to bandaki e bandel na biso nde yangwana melelo ayeli biso na casquette mususu ko laksa biso o ya zali musala ye asalaka a se présenter ye moko dans les profondeurs ya oye azali. Alors monsieur Kalemba to yambi yo na kombona. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir papa John. Merci beaucoup pour notre temps. N'empêche ce matin, si koyo, on s'est introduit, on est bisa batu, so zanani, ndenge, on est se sengili yo ebisa biso. Voilà, bonsoir à tout le monde. Bonsoir Biscanio Sezwa Melbino, bonjour Biscanio Sope Bolanep Sozana Tongo. En fait, merci vraiment pour l'invitation Oyo, une émission Oya les profondeurs. Naza vraiment on apprécie en mingi koya une émission pour nous partager kolobela par rapport à ba casquette on nazaleli. Donc, ça, on a le s'introduire parce qu'il y a d'autres qui ont des casquettes. Donc, casquette, il y a Belinga, et qui casquette, il y a Madjabou. Madjabou comme étant comédien, tout ce que ça va pour ça battre mais à part ça, on a artiste, musicien. Je suis chrétien et l'enfant de Dieu, né de nouveau. Donc, on a une église. Je suis parent, marié. Parent. Je suis marié, parent, papa de 2 enfants déjà. Donc ça veut dire que ça veut dire que non, donc ma casquette est belée tant que papa, tant que serviteur de Dieu dans l'église, musicien, tant que comédien, peut-être couper ça va tout plaisir, donc c'est ça quoi. Alors, monsieur Kalemba, Akilas Kalemba, ndenge ngana mesana robenge ne hommage, mais lelo to robenga Akilas Kalemba parce que ça oyazali. Merci beaucoup encore pour notre temps pessibiso ko fanda na biso. Ndenge yemoko uti ko loba oza musicien. Ouais, réseau to ya petoye ba pe na moi tokota na ma profondeur, ya état na yo, ya étape na yo musical. Toye ba ke background na yo o bandi ndenge nini, réseau ni no koti na kata musique, pe lo ni so pousser yo ko ken na kata musique. Yaro banda na ko lobananu yebisa biso nanu okota na musique ndenge nini ezaki famille bakota ki yo bandeko elengi kaka nini oyo ezwaki attention na yo pour okota na kata musique. Bon kokota na kata musique na esika na komeli donc eza que non na tombé amoureux à musique parce que tout d'abord son lobby na zonga sima na lobaki non tokoli na ba famille eza chrétien. À chaque moment, à chaque fois, tu es à l'église, tu as na milieu ya ba musique, ernyoso, musique ezobeta, tout ça. Et puis, tant que tu as vraiment, tu as un système qui est ba choral. Famille, tu continues à la musique? Te famille continue à l'église, te famille, mais minga na l'église. Na musique, te même famille, mais minga na l'église. Mais na musique, tu banda qui na ba ekodim. Na kati ba ekodim, tu as na ba enseignant, ba encadreur, au moins ba maman na tout na l'église. Donc, tu as yemba ekodim, mais tu as yemba ba musique, tout ça. Et puis, comment qui na moment moko boike non, ekodim, mais comment ko sélectionner bana o baza ba courageux, bazo yemba
quand même moi bien attend wana au monde que ba encadrer ba on a sens que non ba ozwabino na ba dimanche mususu bo kende boyemba na grande chorale ba pesa bino mo espace mo boyemba ça dit ba mona ki te ke ozaki ne lo mo spécial ça ka ndenga bazwaka bana ensemble ba kotsa ba on a kata ba chorale voilà bazwa biso kaka que non voilà bana boyemba baza ba courager moni parce que certainement parmi biso pesa ki na biso ba ninga ki na ba ko sala ngote donc bazaki soni bazwa ba moni ba courager baso kende bon ba tie bango na dimanche ba yembi et après ça nde kosala ke non temps na évolué donc évolution na nga na kati ya église nazalaki mingi kaka na ba côté musical donc kozala toujours esika ba musique ezali na ba chorale la musique ba répétition tout ça parce que loro nini intéressant ki yo ke okota na kata musique tanke parce que makamune se zole kana boye donc yo mo bibana musique balingane ba onte loro nini o pona yo intéressant ki yo o Olanda makama musique. Bon, je pourrais dire Isara que non, donc na eloko intéressant ami parce que na tomba amoureux à musique parce que na famille na biso vraiment pour bien dire que non na. Donc dans autres tant que tu dis que o tomba amoureux à musique, et ça que mutu bon na famille bino azaki na musique olingaki exemple ya papa. Na kati ya musique, na kati ya famille na biso eza na mutu moko te o ya sala la musique. OK. Ozomona sala la musique donc Isara que non na tombé amoureux et puis musique en gros peut na comprendre que non ngana eto marcher ensemble parce que naza toujours plus près à musique de yango tindiki ngai yango na kasi nazo meka ko kokota yebisa biso première fois oyo omona musique ezo betama oyo ka musique ezala ki ndenge nini pona oyeba ke peut-être oyo et simba na mutema na sepeli na olanda ndango parce que bato misusu na ki bo mwana bazolanda bon ki maçon bazolanda bon ki mécanicien tout ça esko oya yo sko yo ndenge baba na anglais introduction na yo na musique ezalaki nini oyo introduit yo na musique introduction na nga na musique eza chorale nde tobandaki na chorale alors tant ozomona chorale na église wana nde siko comment intéressé tant naomona chorale na musique omoni donc tant naomona chorale ezoyemba na église bakaka liboso bazolead bato na présence ya nzambe nde yango mpenza nde epesaki nga posa wana ya kokeno na s'intéresser na musique tant on s'intéresser na musique na coach on est na comme ce qu'on découvrir bato mususu na mona que non musique vene mais bato na présence mingi ya nzambe nde pour ça ki ngapenda na sala ça dit musique gospel ezaki les premières musiques oyo yo okutana na yango parce que tant que tuzokola mingi musique gospel ezap na musique liboso te okutana yango mingi ezaka ba musique mukili so alors tant ba yo ka musique mukili bari ko intéressé yo te que peut-être pe olingo landa on ndenge bato mususu bako comment banduleman balanda ba orchestre tout ça te na musique vraiment mingi nga na koli na milieu penza eza chrétienne presque vraiment toute ma vie je suis grandi na milieu eza vraiment chrétienne donc presque vie na nga mombeza ki église ndaku bosala ba mamsu bosakani libanda moni nde bobeti babale moni ba génération na biso wana ozali pe na entourage ba musique mondiale te non nazaki vraiment entouré te mais et comment qui un moment comment qu'il y a un moment où internet est ndé à ce moment là donc avant que tout le monde internet est et comment qu'il y a un moment où tu comment que ba radio tant to ko là ba na to na ba troisième secondaire tout ça au comment qu'il y a au comment découvrir que non ba ninga msuba yo ka musique ba Chris Brown tout ça na ba nini tout ça ba bloc wana alinga pe tant na comme ce ko yo ka ndé ba musique wana ndé na yo comprendre OK il y a aussi ba musique parce que ba musique lokola ba artiste ba Kofi ba Wera tout ça wana vraiment ezaki na ngelo na banda ki mena ko s'intéresser te mais musique on est ko découvrir mingi li banda ya musique ya nzambe ezaki ba musique internationale ya ba artiste o na ototanga ba kombo na bango ça dit raison oyo soki lelo o landara musique aux musiciens chrétiens bien sûr oui ouais raison lelo soko landara musique chrétien c'est parce que entourage oyo koli nango ça dire ndenge ba mama ba kolisio ko ka musique amukili ezana ngote ke yo moko sali choix ke olanda nzela nzambe ole ke olanda nzela mukili ça dit que na sens que soki okola na musique amukili mbele peut-être lelo ozana musicien mukili bon en fait ezape appel soki penza na koloba ke soki na kola ki na musique amukili peut-être oui au moni nde bible je sabi soki non tondisa mwana tangisa mwana lakisa mwana nzela o ya malamu d'une manière que ata bungi nzela
na parcours na ye un jour nzela wana esengela lekende ntango kwa mpol akolongwa nango te akozonga nango. C'est ça qui m'est arrivé parce que nzambe mpe apermetaki nga ke no na découvrir mpe libanda ndenge nini ezalaka po ke ntango na kosala mpe ntango na kokóma mpe na moment oyo nakobanda kosalela ye na conscience na ngai ya kibokolo nayeba mpenza ke no danger nini ezali, qu'est-ce qu'il faut faire eleo nini yango faut sala. Ça veut dire que non nabandaki na musique ya nzambe naye kolide mais ntango nakotaki na musique wana eza te ke nabandaki koyemba yango ezali kaka na tombaki amoureux ya koliokaka yango kopesa espace nango me nayembaki yango te mais après nzela nzambe ezongisi ngai donc na raison ale nazongeli nanga musique ya bonzambe. Ok, merci beaucoup, merci beaucoup. Banda okomi kosala musique na kati ya christianisme esali combien de temps? Combien de ans? Bon, combien des années? nakoloba ke na bandi de osala nzambe musique kala mais siko na moment oyo toloba ke non na moment oyo tozokende na moment makambo mwa différent ya kimokolo ya conscience ya moi professionnel eza que donc depuis que je suis venu en Europe donc na déjà en Europe depuis 2014 donc à ce moment là ntango nzambe alide ngai na église oyo nazali parce que ntango na bandaki koya na ese nzambe no nzambe permettre ngai keno nakende place oyo naosalela yo nzambe alide ngai na église oyo nazali lelo eza nzambe malamu na Waterford. Donc la première église okutana nango ntango okoma na Europe? Okutanaki na première église wana eza deuxième église na ngai. Deuxième église? Yes, parce que bino ba musicien. Te voilà donc l'église wa ba lasser à sapato. Te na opeso nanu ndenge nini na musique yango na komi nango depuis quand? Yeah, bien sûr. Tambola na biso kas parce que obi ke oza deuxième église bisiko fandi. Parce que première église tango koma ikuna est-ce que bataki na orchestre musique ezaki bien te yango na o chanter église oni. Omoni nzambe soki vraiment nzamba lobaka d'une manière ou d'une autre ezana ba façon ebele nzamba lobelaka nango il faut vraiment que ça la effort ya comprendre o eza langage nzambe. Po nga tang na ndoya na senga nzambe conduire nga na sika oyo na senti penza ke non na salelo. Ozomona. Donc et quoi arrivé que tant na komi na ofanda na centre na komi ke na ofanda na centre na kati ya centre wana ezaki na bandeko moko bayaka wana pona ko évangéliser ezaki na bandeko moko bayaki ba évangéliser nga ba meminga na église na bango wana non to na église telle place yaka dimanche na bongami na nga pe na ke ba meminga na église mais tant na komi na église wana na sentaki na nga vraiment kimia wana te espace wana pe na yanga été mais après le dimanche prochain tant bandeko pe église mususu wana ya église on azali ba yesu ba évangéliser nga tata wana église boye tant na ye c'était un certain vendredi tant na koti na lingomba wana c'est à ce moment là depuis les jours là de na senti que non place eza place na ngai olobaki tango o yaki o senga nzambe a conduire na église o esengeli o yazo binda yo ça veut dire tant que na une église liboso yaki peut-être nzamba sala erreur ou non nzamba sala erreur ten nzamba kotokolo bateke nzamba sala erreur nga na ndima ki fallait na kende na découvrir tant na kei na fandi na place yango na moni que non eza place na ngate ça veut dire que non na koka kokanga maboko pe boete mais yo lobaki nzambe a conduire yo mais bisika sko ba conduire ki yo o bisika ba bengisa ki wana il fallait que ces irlandais bisika oyo nzamba zo bengisa yo tokolo babongo te zati que non soki ka que non okei mbala moko eza place wana nga na senga ki nzambe ke nzambe mimanga na place tango baye bisinga ke église ezali il fallait na kende na kei est-ce que église ezali tango bato ba Michael liboso bazaki batanzambe te non nakoloba te ke bato nzambe te eza sika nzambe ndambi maki conviction ni nango ozalaki nango pona tango kena na deuxième église ko yebake oyo nzambe parce que eloko pana biso ba chrétien ba nyoso kaka nzambe tant que okenaki na église liboso omoni ki était oyo za place na ngate est-ce que nzamba loba ino te akilas awa te ala na deuxième église nzamba bi OK akilas awa la conviction ni nous agi na pour comprendre que bisika na se retrouver sikoyo eza bisika nzamba lingi nazala kimia ça veut dire église liboso ba stressé non nakendaki encore une fois ba stressa ki ngate na santaki polémique ba liboso na découvrir makambo ondeni ba yambinga très bien mamnyo zaki nango poser mais na yokaki na santaki ngote eza lokola soki na tilelo ngo bala. Est-ce que ceux qui ont une gobale, il faut faire d'accord quand même. Otali gauche, otali droite. C'est quand Nzamba est que non, au monde que non, moi si à fandi sur Kimi, au senti Kimi na moté matin que fiançailles. C'est que ça veut dire que non place en une place. On a place dans autre parce que on peut écouter exemple bien. On dit que ceux moi ça fandi sur Kimi parce que moi si me suis à fandi sur Kimi, t'es à stressé. Et on a dans autre par rapport à ndengi au bas que ça le prière na. Les places ali au lobby bien que on se retrouve qui na église bisiko zali sikoyo parce que aux aki na Kimia.
On a tout découvrir on a plateau. Est-ce que l'église a liboso bazangi se ki yo kimia parce que l'église mususu ezala ke mutaye sika ba occupité ba négliger surtout l'église minene ba remarquer que koza kuna batuna batnanga muna bango na point na bango yo ba occupité. On a zomeka comprendre est-ce que expérience wana za ki bongo yango no o santa ki kimia tie yango no kendaki na deuxième église te bango bayambaki nga tellement bien. Eza nakoloba ke eza marama molimo nzambe asala d'une manière pour na insister pour nzambe asala d'une manière d'une autre. Église en vraiment j'aime ça naebi pasteur de lo à lelo tozaneka na même ville naebi pasteur naebi bangunde bazar en tout cas pour moi naebi ke bazaba na nzambe basalela nzambe nyonso eza bien mais ezaka ke no place oyo nzambe amemaki nga ezaki place wana te. Donc nazaki nangati donc nasa non pardon place oyo na se retrouvaki les premiers jours na yaki na kendaki ezaki place oyo na santaki yango na motema te kimia wana nazaki nango te na monaka kaka na une église c'est bon esili nango batu nyonso ezaki bien na yoki yango ok pas de problème est-ce que next dimanche to mona na esi bango problème te mais next dimanche na kendaki te next dimanche nakendai nangati na fandi na ndako mais le vendredi nde bayo benganga na église mususu na ke depuis jour na bité place on déplace nanga donc depuis 2015 nayaki na mboko yo ti ba 2018 na ndo sala toujours nzambe na kati ya église mais après nde 2019 na era ba covid nde nzamba yo permettre non na kati ya ndako nde to fandaki to composer ba musique tout ça nde to yo mona ke no voilà to sala musique to ningi to bombaka musique pona biso moko te tango zo ba o composer ba musique procéder na yo composer musique ya ndenge ça ke nenka ba su bazalara parce que surtout na ba soko zo ka mikolo na ba mingi ba générique parce que ba générique ça pena banze mozu ma pa ba mingi surtout mikolo parce que ba générique musu royo ka ça on dirait que muta beti instrumental a cheka la guitare a cheka drum a cheka basse a beti ka pona ra lo yenga la zika ba vocal nyo sa boa ki likolo procéder no temps zo comme musique ça que ndenge ba su ba ki eza musique inspirée ça veut dire que nzambe yemo ka zo peso ba contexte na ba texte au commun ezake yo moko kaka oyoki mélodie moko kitoko boye mélodie eza bien natika na chama ba maloba na likola mélodie yango bon voilà na koloba ke tant nayaki nazongi sutan nayaki nazaki na hôtel nazaki na camarade nanga moko boye Medi parce que tant Medi azobeta ba guitare nga pe na bi bon Medi tiana composer na ngai na yemba tant abeta ba guitare ne na sala composition moko boye wana mon cher ami je te dis que non soki na yoki sio composition wana okobando seka lelo ti lobi donc omona pena ke non nzembo moko ezanga mutu ezanga makolo eyebani sans te mais nazaki toujours na posa koyemba na sali composition mais ezanga mutu na sali o na kwa ko sala mais na ate na go eza ba composition eza lo na ngate mais après wana bandeli mais après ye ko arriver que comme pe royokola moi guitare moi deux notes moko boye na yekolaki déjà papa na comme tant na comme beta notes wana nga moko malembe na sala nzembo moko boye na sali nzembo moko boye na kendai na église batei après église na zongi na bandi oyemba nzembo wana na sala kombo nango oui donc naemba oui na kosalela yo ngai na lobi oui nzembo wana na zui guitare tant na beta guitare na composer mbamo nzembo bien na composer nzembo nyonso siko ezaki pe nande kona biso moko boye grand frère David Delunga j'ai sali en passant et akoma pasteur déjà voilà pasteur David Delunga na websa tala ezana nzembo moko boye ye po abeta bien ese papa betelanga na guitare abetelinga tout ça tant no yembango eza nzembo moko kitoko eza nzembo moko kitoko. Donc après ça na meki ça na moi ba record de tout ça mais isimba ki penza bien te et tango nde na yeto yo kota siko na saison ya covid
nde à partir ya wana nzambe soit comme vraiment couler ba donaye a comme découvrir penza que non je peux écrire une chanson ba to ba sepel nango nde ko arriver que non on a composé beaucoup de chansons na mbala moko avec l'aide ya producteur nanga o Isa John Lando donc na Color Red Production tant to kutani na ye to yo sala des choses ensemble to ko arriver que non to find out que tozo composer nde to décider parce que ba gitan ozaki na medi obawosala banzembo ezanga mutu ezanga makolo ça veut dire medi azana kimia te vuna komba nzembo parce que obita okutani na pasteur David Ilunga wande sikoyo bisika ipakola mia musique ekiti non exactement media na kimia te non exactement que ipakola musique na lobi bien que ye pas papa David Ilunga nga na memaki memelaki déjà musique faite na salle déjà na FC betelanga nanu oyo kape nzembo nde na beti ayo kezate ke ye tango beti nga na bandio composer te déjà na bandaki ko composer tango ya beti nda apprécier nzembo nanga na bia c'est que ceux qui mukolo ayo qui déjà apprécier nzembo nanga ça veut dire que non nde à partir ya wana nde tout est parti nde toyo bimisa ba musique na yo toyo décider que musique yango to bimisi belé to sa nango nini to kipa yango pona biso te alors to bimisa yango tant peu public yo kiango ba feedback est belé non c'est bon ils ont bénir peuple de Dieu tout ça dès à partir à wana tant que musicien local la personne nabiso David Ilunga le grand maestro ne to bengaye azondi ma musique na ça veut dire pe moi courage moko moi fierté moko na ba écriture ozo comme voilà motivation quoi donc motivation ezala ka repa na ye mon côté donc ezaki déjà na batu belé tant ba pesanga ba feedback non c'est bien c'est bon et ça la bien tout ça continuer tout ça veut dire que non ezaki déjà confirmation que non let go donc ce qu'on a ba musicien oyo yebi ata chrétien ata musicien mondain yo moko yebi musicien nini oyo yo okoki oyo ezaka rêve na yo ko sala ata moi collab na ye na nzembo moi featuring quoi. Bon, en tout cas, j'ai toujours préféré Moutali Bosso au Nakolo Beza, le pasteur Atoms. Pasteur Atoms, il y a Maman Nadej, oui, le pasteur Atoms. Il y a Nalingarape, mon frère, notre frère Fiston Boui. Nalingarape Mingi Penda, le frère Fiston Boui, il fait très bien son travail. J'aime bien la sœur Faveur Mukoko. Azoyana Montone, en tout cas, Nzamba Pambolae. Donc, il se basait belé. Pourquoi pas Maman Deborah, Lukalu, donc Maman Sandra, tout ça. Donc, Baza vraiment belé, on a préféré. Mais par rapport à Combo lobby, excusez-moi. Parce que Bango ne se base dans style na bango moi différent quoi. Surtout ce qu'on comparé trois musiciens dans le lobby, on a Pasteur Atoms, Fiston Boui, na Faveur Mukoko. Basé na moi style na bango différent. Tant que yo musicien style na yo ko comparer ngona nani na katia mukile musique. En tout cas na ndenge nazo komela ba musique nanga pona peut-être nanu batno ba découvrir penza musique belete parce que nazape nouveau na mondango. Donc écriture nanga ndenge na sentir ango. Naza international. Na sens que non nyoso oyo donc na mi mona penda que non je peux na koki ko komalanga musique nyoso na rumba na okoma bien sûr mais oyo exast oyo babisi ko sala déjà tant que soki na ba couleur na yo ya musique eza nini donc parce que soki to bon dire pasteur Atoms couleur na eza moi mélancolie eza moi douce eza moi doucesse moko Fiston Boui azana ba moi ayena ba moi qui nasalaka mon loyenge pona nazangi mon na roloba mais tozo batte que Fiston Boui aza mon boulute Fiston Boui mon frère ozana na kimia na yo mais ayena ma pinch moko ya ba afrobeat ya ba musique mikolo ya Faveur Mukoko azane mingi na ba adoration na biso ondrenze monia na moto betla biso na lo o mikolo ezo ningisa moi ba adoration moko ya ba oyo wana kaka sikoyo couleur na yo tant que Akilas Kalemba eza ou bien oko comparer ngona nani entre ba artiste na misato wana kaka oyo o dutanga wana okoki ko comparer na nani na mi mona na bango nyonso pour na musique nyonso na sali na mi mona ke na sala musique mais ça veut dire que ozanga identité bon en fait ce qui nzambe pas pambola pesa na ba multi na ba centaine na ba mille na ba ndenge belé ça veut dire que peut-être ceux qui net identité na ngandengo lobi amsu na zana identité te
bon moi na moni yango eza vraiment pas défaut parce que nde naza boye na ba afrobeat je fais l'afrobeat na mipesa pe na ba musique so pe OK o découvrir ba musique na nga mususu déjà eza kuna au mona ke non naza pe déjà na moi ba afrobeat so ke na ba adoration naza pe na ba adoration so ke pe na ba nzembo o net ya ba faveur donc je suis partout. Je suis partout. Bien sûr, Moutounio Sabenda na mamoké parce que musique surtout Mikolo et autres qui n'est pas rapport à dengue mokili les autres qui ont dit. Parce que musique peut bazo landa payer changement et mokili. Mais tant que musicien il faut ça na couleur na yo oyo to reconnaître que ça yo na peut exemple ndo na biso Michel Bakenda Mikolo yo akomi na ba musique na wana o na ya rodendi sa wana. Ya tenga den akomi mingi na ba wana batu mingi pe bakomi ko landa ngo pe na kati ya musique chrétien bakomi landa ngo pe wa muke mais tant que toujours quand ça Michel Bakenda toujours kanisa ba rhythm wana pe na ba nini azana ba o to delier comme ça wana ne couleur à Michel tant que ce qui to kanisi papa Mike Alambai voilà Mike Alambai toujours mone mingi na couleur et ba chorale hein azara mingi na ba chorale on dirait njembo trop c'est trop musique chorale ezoyemba mingi na sima na ye azali buso ezolanda yango na zo ba kasi tant que musicien couleur na yo skoyo o kanisa na ba musique oyo koma mwa mingi ke peut-être mutu moko o ebi ke couleur no e ko kana pona to comprendre bon le quoi na epsi que naza pe nouveau na monde ango mais avec le temps et avec le temps peut-être pour découvrir exactement couleur nanga eza wapi pour l'instant vraiment on nga na yebi na ndenge na komi parce que ceux qui neto yebi singa na kende na couleur ya ndeko fiston au monde ke to yembi amour ezayo bolingo ezayo polinganga moto aliboso eza bamo ba couleur wana so to lobi to kende na ba nzembu ya papa Atoms je cours jusqu'à j'arriverai je cours bablo mora bongo ça dit que pour ndengo bandina que na pas maman faveur au monde que non eza na bande naza na nzambe agangola kana to boite to ndimi na biso to boite mais ça dit ceux qui na comprendre ndenge yo mo po lobi ndenge ka ozana no na bandeli ya parcours nao nanu penzo découvrir penate couleur na ça dit raison de ozomeka o se découvrir bisika et sengeli okende merci beaucoup to comprendre biso alors na tuna sikoyo par rapport à message ya musique na yo message eza nini parce que to yebi que tant que ba chrétien message eza na ngokara ndimela Yesu comme que mokonzi pe mobikisi nao mais est-ce que tant que Akilas Kalemba artiste vous avez un message moko particulier oyo ezaka na musique na yo bon message particulier vraiment en tout cas na koloba non pourquoi message particulier non parce que biso nyonso comme étant enfant de Dieu tozaka na mission moko mission na biso moko eza recommandation o nzamba pesi biso dans Matthieu ayebisi biso allez faites de toutes les nations mes disciples ça veut dire que non ezala ba pasteur ba évangéliste ba prophète tout ça mission na biso nyonso eza kosala na ba nation ba disciple kokomisa ba o bayebi nzambe te bakoma bana nzambe yango wana ka message na biso eza particulier mais mutu azomemango na ba ndenge na yo moni so ayembi ba catégorie na yo voilà donc message eza particulier te zaka to saka wana biso nyonso to sala na bana to sala na ba o bayebi nzambe te bayeba nzambe non tu en tant que musicien parce que là on a remarqué na kati ya christianisme ba musicien mingo baloba ke baza musicien chrétien mingi ezaka par rapport à kombo mais oyo bazoluka na bango eza ngo lokumu eza ngo qui vedette parce que bakoli na emilie ya ba chrétien ya emilie ya bana nzambe pe mingi bakoli na emilie moko bazaka très poli bazo banga kokena kata musique mokili parce que biso ndenge to yebi ke musique mokili zana bomba ba ki impolitesse nango est-ce que vous êtes sûr que pour ça na yo o trajet na yo na kata musique chrétien ezali pena ebengami ya nzambe o ezake peut-être au seplara na yo nde o mona ba fisto mui bazo mona ba na ba Facebook na ba YouTube na ba CD et ça la moi bien yo polingi pe batu batalope bongo batia pe kombuno na plaque Akilas Kalemba artiste. Bon, moni premièrement il faut te comprendre que musique est la parole de Dieu. Donc musique est ça car pour nous Lucas 6 c'est nzambe nda pesa succès.
net nga vraiment nde natambola na musique oyo nalobaki non essentiel soki osali œuvre c'est vrai artiste nyonso azalaka na susi na ye ke non soki asali œuvre na ye mokili mobimba eyeba ye azala reconnu nde olobi batya ye mutu nyonso susi ya mutu nyonso ezalaka ke non ayebana me na ndenge ngai naotambwisela musique yango susi na ngai ezalaka ke non soki ame moko aza sauve wana mpenza nde mpenza musique na ngai na réussir tant que musicien awa na Irlande bamusicien nini oyo déjà oyo kolobaki esi otravaille na bango na featuring bon jusque là nakoloba vraiment pas trop featuring mais au moins déjà na travaillé na bamusicien belé oyo peut-être oui donc je travaille avec la sœur Myriam a participé et belé vraiment na musique nanga et surtout na nzembo oyo penza bato belé balinga mingi eza amour na yo nako souhaiter que no bato no ba découvrir ngo te ba découvrir ngo titre nango eza amour na yo j'ai chanté avec la sœur Myriam donc ayaki vraiment ko appuyer nga na makambo belé na nzembo wana j'ai travaillé avec la sœur Myriam à part ça je travaillais aussi comme étant bandeko basalela nga baker tout ça donc il y a beaucoup de sœurs basunganga na baker il y a la sœur Tabita la sœur Amanda il y a beaucoup de sœurs peut-être la sœur Astrid donc il y en a beaucoup basunganga na il faut remarquer quand ba kombozo besaka ezaka ba sœur est-ce que au travail na ba frère te donc jusque là non la plupart jusque là avec ba musiciens au bazo yemba baza mingi ba sœur on est na collaborer na bango mingi c'est la raison que réseau songolo na simana non parce que je n'ai pas encore donc ba musique ezo ya nango na travailler na parce que ba tuning ba ko ba musicien chrétien surtout ba musicien chrétien na église bolingara ba sœur tokolo batekaka na travailler na basser po parce que mutu abetelanga guitare eza frère eza sœur te eza frère j'ai salué notre frère Terence Zamba Pambolo ye mutu asunganga il y a des frères Terence il y a des gens où babetelanga ba drum babetelanga ba basse tout ça donc donc quand je parle devant mon producteur qui est le John Lando tant que artiste na kati ya Irlande awa ndenge olobi pe mingi kaka ba sœur ba frère pena olobi pena tepe bien sûr opesi ba raison na yo mais na tuna oyebi ba musicien musu pe baza na Irlande oyo ba wuta na Irlande bien sûr comme que ba Rami ba Bruce ba Emmanuel tout ça opinion no pa na ba musicien ba misusu ba awa na Irlande za ndenge nini parce que mingi ba jeune musicien surtout ba frère ba aventurer mingi baza ba escroc tout ça pona yo tant que frère ou afanda na Irlande oyo peut-être peut au participer na ba événement mususu pe bango bazala peut-être bo fanda pe bisika moko bo solo la opinion no pona ba frère musicien na Irlande za ndenge ba aventurer ba sérieux baza ba escroc. Non, il n'y a pas question ya koloba escroc aventurier tout ça. Donc ce sont des frères. Bon, il y a certainement misusu nayebi personnellement, misusu pe nayebi nanga personnellement te nayebi ka musika. Mais yo net exemple ya les frères Rami, c'est un homme très sérieux, nayebi tokomo mona naye, c'est un homme marié tout ça afin de ça makamne posé. Donc nayebi te tang balo ba escroc misusu po nayebi te peut-être nde balobaka moyibi nani mutu moko mobali moko afingisa mibali nyonso nayebi te soki peut-être ezave avanga soki ezalaki na likambo esalemaka na baartiste et musicien nde ekomisa bango ba escroc bien après depuis que moi je suis ici donc likambo ya escroc to ya nini eza te ou bien ya aventurier mais peut-être eza kaka peut-être na ba oyo babengaka ba misunderstanding entre bato peut-être mona msusu koto esimbi te alemba moko baqualifie boye donc en tout cas nayebi te net mon frère Emmanuel je le trouve un homme trop sérieux donc il y a beaucoup de gens na mamikolo msusu nga pe nakuti déjà awa ba papa Vicky tout ça je le na mona bango baza vraiment sérieux et puis responsable quoi. Très bien merci tous les cannabis na ngo tout nasko par rapport à expérience na yo parce que oza à l'aise comme c'est biso âge now. Ouais, bon, en fait... Parce que n'habitez biso ba Congolais pour nous ça mutu âge. Peut-être au banga ba fundo pas l'état peut-être bois kangunda. J'aime ça. Au moins ni question à âge et puis ça rappelle mutu sous motivation. Parce que mutu so quand ça ah non,
ngana âge déjà les qui na kosa la nzambete oh non ngana zana no too young moi na ça tete donc ça veut dire que ça a bien même moi aussi j'ai voulu découvrir ba âge ya artiste mususu pona mona na tani na komi awa moment ni azo ça là pour epesa ka motivation on est là mo comme ça nga oh peut-être nga mo pena kanisa tang baba ke pasteur Moïse Mbi aza mwana muki ngasko na kanisa parce que tanga na kanisa mwana muki na kanisa ba âge na nga na ba oh alors parce que Mbi toi âge moko mais tant que on a peut-être azane bon moi âge moko ya épouse na mais jeune par rapport ya ba papa na biso misusu je sais pas ceux qui na monaka bien parce que na monaki pe na Facebook déjà bazo pesa ba âge ya ba pasteur je pense qu'il peut avoir dans les 40 dans les quarantaines donc tant tobi à quarantaine naza mukolo te ki oso ki ndenge nini ozo comprendre aza jeune ba bon ce que frère quel âge no les années bon moi je suis né le 18 janvier 1992 naza na 31 ans déjà 31 ans bien sûr ce qu'on a tant na yo oyo bando banda musique parce que tant que ça 31 ans au botama na 1982 o ndenge ba ba 1000 hein 1982 1992 nzambe tamara na loba te ezande lo ngo parce que na français musu ba loba 1992 oleke baba 92 baba 92 ouais on ande na ngano kende kuna par rapport à ce qu'on ndenge au expérimenta musique ndenge expérience no na musique ndenge kei au monde ndenge ni impact sur internet na musique et bongisi musique ou bébisi musique comparer peut-être Nathan Yakala en tout cas ndenge bible epsaki biso moi vraiment nazo zwango comme étant prophétie et ndenge bible epsaki biso que non que la parole ou bien message oyo nzamba tindi biso esuka kaka na Jérusalem te esuka kaka na Judée te mais ekende ti na fin fond ya mokili alors pour moi internet est quoi accomplir prophétie. Pourquoi je dis ça? Parce que nga en Irlande, ceux qui n'ont yembi lelo. Ça veut dire que non net stopper ça par exemple ya bandeko déjà ba yebani penza ba komi na ba niveau ana. To yeba net est-ce que déjà la serre faveur a comment a komi nan te mais déjà na yebi frère Moïse nani comme nani fiston Moïse non ba komi ate mais na yebi internet ezo pesa biso moyen ya ko permettre que non message comme ça veut dire que tina ba fin fond lelo to komi na téléphone internet est comme facile tina ba fin fond ya bamboka ça veut dire que non ba tout pe bazo yo ka message internet eye ko accomplir mais sikoyo na ka penza ya ba peut-être ya ba musique ndenge tozolo ba na sens bien parce que eloko na lingo tu neza mingi bon sko batu oyo ozomona ke mutu oyo alinga sa la musique aza pe na ba matériel nyonso surtout lelo ndenge technologie avancée oko sa no studio na kata chambre na yo ozino ka ordinateur na yo ozimwa appareil na yo mwa micro na yo osali no pe musique obeti na clavier obimisi pe ke tu pe na ba Spotify ba YouTube mikolo pe to mona ba mise ming na mona na musique a bien instrumental a bien clip pe ya bien surtout ba caméra na ba avancement ya caméra mais vocal faux soki technologie internet ekenda liboso ndenge keite mbele pe toyo kapé bangote ça veut dire il y a un réseau de ngotuna par rapport à yo na réseau ana est-ce que internet est bongisi ou est bébisi omoni na soki nzamba pesi yo posa ya kosalela ye o prononcer o kendo évangéliser parce que ngana obenga évangélisation ezala voix mabe ezala test mabe ezala ni mabe mais l'essentiel objectif nango nde na simezani mais est-ce que nzamba akosepela so gagner mutu na sima ya voix wana est-ce que nzambe ndenge tolobara pesa nzambe o ezali motuya o ezali kitoko voilà tout le monde a exemple ndenge biso sto bien on bandela mokili Kain na Abel tango bakipesa nzambe mbeka moka kepesa nzambe o ezali première ya ye ya bangombe na ye bantaba na ye tout ça ale frère na ye akepesa nzambe kaka bazamba oyo akolisaka tout ça nzambe a sepelaki na oyo apesaki ya mutuya ata pesa utotanga bibito mona bisika misinza mazoba ke bozo pesa ba sacrifice na bino mais bo pesa ba nyama ba kufa mise kufa makoleka tana tout ça ça veut dire ezo la biso image ke nzamba lingi to pesa o ezali motuya o ezo ngala o ezali précieux kati na biso pe est-ce que ce ko mutu oyo ayebi ko yemba te
mais parce que kaka alingi koyemba kaka akesala biso banini bavokale beba banini est ce que nzambe akositepanelora bongo oui nzambe agréaka losambo ya mutu nyonso toba losambo te toba loyembo agréaka loyemba mutu nyonso eza na eloko moko na oyebisa yo bible ezoyebisa biso nini ke nzambe azosenga biso alobi soki bino na monoko ngai napesi bino boboko yemba boboko adore na kotelemisa mabanga ça veut dire que to mabanga ekotelema ça veut dire que ton mabanga kotelema ekoyemba toyebi ndenge ni mabanga ekoyemba te ça veut dire que non ezala mongongo mabe ezala mongongo malamu ata pe na kati ya baeglise bainstrument oyo eye koya nsima musique normalement peut-être soko olingo oyembela nzambe fo yemba ngo na motema na yo mobimba eza kaka bainstrument te mais nga oyo nazoloba ke mutu azosala carrière na musique maza na don ya musique bon siko wana parce que soki tolobi carrière parce que bisinga wana tuko tango komi na carrière carrière peut comme eloko mususu mo tango lo bande carrière peut comme eloko mususu ke non mais que o kesa ni ko sala CD album soko sala carrière eza na batu mususu ayembi ne ka nzembo moko asali carrière te asepeli ka o ko tipe studio o sali pe nzembo asali pe ka nzembo moko pe ka LKP bongo esali pe marambo nani oyebi te nayebi batuka lo bata moko na kata musique sofa penza nani pino yebi ke ayemba ka nzembo moko atiki na yakena asali carrière lobi en tout cas wana penza na yebi te parce que zala raté te bazali loba moko kwa na loba na sens te eza na mutu mususu pona te en tout cas na yoka kati nanga ke na yembela nzambe papa na boy te mais yebisa bisa ta mutu moko na yebi de wana pena sko yebi neni ke bazali so na mona mutu moko te bazali ndenge ni no yebi soki na no mona moko te bazali na bango bazali soki to bito kendo découvrir to mona peka ke mutu moko yemba peka nzembo moko yanga ka sezo tu na papa na kati ya kibonzambe na kati ya christianisme parce que surtout na dimine ku cercle susu na kati ya mangala phone nani oyo yebi na kati ya christianisme asalaka nzembo moko ayebo yemba te abika nzamba tininga prophétie na ya na pesa bino abomo yo bobonga na bon na ebi frère moi faut sans mentir que non yeba te mais eza na frère moko a témoigner soku tuku oyebsinga ku bongo eza na de na église frère wana ayemba album moko nzembo moko boto yoka soki ndeni alobi ke non ezaki ke non na mungongo na wana ba Nigeria ba bina basala nini ezaka salaka nzembo wana na ebite asala patika na yebi pe frère moko boy na église na biso kuna na Shekina tant na ndo sambe na Shekina frère wana abanda soka yimbi banzembo ayemba nzembo ya bambwa mibale banzembo wana ezaki parfait mais na yebi te soki pas continuer mais au senti que non ngongo penza est-ce que frère ngo aloba ke nzamba tindinga na yemba ka nzembo moko les frères nigériens les frères nigériens lobaki nzamba chekati na ayemba ba musique oyo ndenge yo lobi ke ayembi ka nzembo moko akena bon en tout cas donne ce que Zaka yembi merci beaucoup papa to komi de bisika na barolo ba merci beaucoup ndeko Akilas Kalemba merci encore pour na to évaluer na biso na lingi na tuna sikoyo question parmi ba dernière question na lingi na tuna conseil nini oyo okopesa biso okopesa ba ndeko musicien oyo bazoya na sima na yo balingi ko banda carrière mais peut-être ba senti moi intimidation quoi bazo banga oyo pe ba comprendre que ce que ezali appel au nzamba zobenga bango na kata carrière musique. Conseil pour donner à nos frères et sœurs omoni nazonga nanga na place wana obibe lobi aller bosana na ba nation ba disciples ça veut dire que non musique to salela tozo teya tozo sala tozo accomplir eza mission nzambe. Donc au banga ça veut dire que ceux qui net aux banga ko évangéliser ça veut dire même bible sibso ceux qui okinga soni ngape na yoko soni na batango soka donc oyoka nzambe soni te ceux qui za eloko nzamba chekati na yo bimisango koyoka soni te bimisango ndeka ndinga na otolo bakeno ceux qui net ozo kele soni nzambe azana ba moyen na mususu oya ko bimisa ba mususu basala ngo na place na yo ça veut dire que ceux qui na don ozana eloko nzamba azo pesa yo koyokela nzambe soni te kobanga pe te question ezaki ekutana na bato ya bien peut-être na bato bakopousser yo osala carrière soki oza na mposa carrière peut-être bato bakopousser yo basunga yo na baconseil na bandenge nyonso parce que nayebi mpe bato mosusu bacomprendre ndenge nini eza appel ezaka mposa kaka oyo ezaki eloko moko esalama oke econfirme bango soki akutani na bato akutani peut-être na baconseiller ya bien na ba encadrer à bien ba comprendre déjà que non et il faut ba tu rakutana ba encadrer à bien ba oyeba déjà eloko nini yaza nango et après
Donc, eza question peut y continuer toujours na présence en Nzambe. C'est Dieu qui confirme. Nzambe na reconfirmé qu'on a toujours na siama kola Nzambe ko sambela. Avec le temps, Nzamba ko faire découvrir yo que non. Ceux qui eza appellent faut que nango musika. Tous appellent eza ka juste que non. Tout ça les labiso kara nesika tozali. So on te bape sur chance ya rozonga na temps na bazane oyo e uteleka. Et alors nini oyo okoki ko changer parmi la musique na yo. Ou peut-être o ko changer. O eza ke otika onganyo so ndengzali. Te bon en fait naza ko se découvrir ngamoko quand ndenge na ebité donc eza na album nanga na salaki o eza Find Yourself naza ko se découvrir ebimaki na ba 2019 déjà 19 ou 21 comme ça durant le Covid des actes en 2020 donc nasa déjà album ils ont ba musique belé pour découvrir plus ba cover bande muzuzoya mais album oyo tant on Find Yourself ngolo bakeno o se retrouver yo moko ça veut dire que non nazo zoatin ko se découvrir ngamoko na carrière nanga na okende so ki na bina zonga na ba année passée je regrette car mingi ndenge na perda ki pe batana nga mususu ya oleke na avancer makasi na ba kora na ba musique esika nazalaki na perda ki yango likolo ya espace na pesa ki ma mokili zonga donc yango nde peut-être na regretter mais sinon soki nazalaki susu na temps na koka ko avancer susu mingi na mambo ezo concerner musique mais na esika nazaleli donc je vois que Nzamba conduit nga bien et ça juste que non na avancer toujours na makola Nzambe et les choses iront bien. Très bien, frère Kelas. Merci beaucoup. Ce que vous avez biso dernier mois na yo. Et là on est oyo biso tant que peuple de Dieu. Oyo tokoki ko zela. Oyo zo ya nanzela ya frère Kelas Kalemba. En tout cas, Dieu est un Dieu de surprise. A surprendre biso na mambo belé. Ba nzembo belé ezo ya vraiment. Donc d'ailleurs naza na musique oyo eza déjà na marché. Comme titre nango eza naza na Nzambe na ko conseiller bino vraiment bo consommer yango bo partager eza nzembo moko Nzamba bénir église et yemba man église et yemba ma partout na ba circonstances nyonso bo découvrir nzembo yango na ba futur réseau ya nazo souhaiter vraiment que non na sala pe ba featuring na ba musicien ba collaboration na ba musicien mususu pour que na expand na fongola musique nanga ezala pe na bato mususu donc toyoka yango partout ba musique vraiment ya bien ezoya bo kozala na ba clip pe donc ezoya bo kozala vraiment na esengo ya ko découvrir nga liboso ba TV na biso bino liboso ya na tant bokoyoka na ba radio partout donc ba surprise pe ezoyeze belé. Ouais, ndeko Kelas soki ozali na ba mbote peut-être lingo pesa mikolo pe surtout ba congolais na mabanga mukomta ozoka nasa plateau to sande papa Denis le sasala to na mabanga non en fait na pesi corps du Christ mobimba mbote Nzambe apambola biso tozala toujours ensemble tosambela pona épouse po toyebi ke kala mingi te swazoya toza toujours fort na sia makolo Nzambe na pesi bino nyonso corps du Christ mbote na pesi madame nangai Glenda Mvuizu mbote na pesi mes enfants Destiné Joshua Kalemba mbote na pesi batu nyonso balinga nga mbote na pesi famille na nga mbote na pesi vraiment producteur na nga mbote na pesi batu nyonso mbote Nzambe apambola bino. En tout cas, bo soutenir nga na ba prière, bo soutenir nga na ko aimer page nanga, ya ko s'abonner na page nanga, ou eza na kombo ya Akilas Kalemba. Donc so beti Akilas Kalemba okuta ba nzembo oyo e ko pambola yo, partager pambola pe bande ko mususu Nzambe po pambola. Frère Akilas Kalemba, merci beaucoup pour notre temps. Merci. Merci encore pour notre fan dans biso pe ko funga biso mamoke oyo yo ozali, musala oyo sala rapé parcours oyo zo kenenango. Merci pour notre pesi biso temps ya kota dans les profondeurs ya musala na yo. Merci beaucoup bandeko baningami oyo bozo soutenir biso tout le temps. Merci beaucoup oyo bozo s'abonner, oyo bozo aimer pe oyo bozo partager.
boyoki bino moko ndeko na biso Arkilas na musala ne asalara bisika bandi bisika zali penzela oyo azokende nzamba pambola bino a prochaine fois tofanda susu na ndeko na biso mususu ezala musicien ezala politicien ezala nani oyo azali intégré na kati ya communauté pona kokota dans les profondeurs ya musala oyo bango basalara nzambe apambola bino until next time.